Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, boa noite. Ezali suso aqui CDB. J'espère que todos os bien. Bisiga tokuta neli. Lelo na ina temu sus foto solo la elongo na bino concernant que pona muntu oyo azana diabete oyo abeta batonga na insuline. Ndenge toyebi ke tozana temps ya feti, batamba feti, batamba Noël. Toliaka tozosepela, toliaka tozomela. Siko eloko nini pona mutu oyo azana diabete oyo abetaka tonga ya insuline, peut-être pena ope abeta na tonga ya insuline te mais azana diabete. Eloko nini ba précaution nini okoki kozala nango pona sucre na yo. Eloko liboso ezali ke faut koyeba ke na temps oyo so tozolia na surtout na temps ya feti sukali emataka mingi. Pona nini nde toyebi ke na ba magasin tozo na ndaku tozosala ba gâteau tozosala ba biscuit. Tant mosusu ayaki invité quelque part olepe lisusu babiloko wana nyonso eza na sukali mingi mpe eza na mafuta mingi. Siko eloko nini esalamaka na babiloko oyo eza na mafuta mingi na ntango olia yango ere wana sucre ekomata mpenza nanu makasi pardon sukali ekomata mpenza mingi na makila na ntango na mingi te. Mais après 2 heures du temps mpe 3 heures du temps omona kaka oh sucre nange ekomi 200 par exemple autour de 50 autour mpe 300 ekokoma tant mosusu mpona babiloko oliaki na ere wana oliaki biloko yaki ndeti par exemple mafuta ndeti bapizza bagâteau ekomata osuka directement te mai ekoya après mpona nini mafuta efrenaka sukali emata rapidité na makila mais après nde oya komona ngo. Bon eloko mosusu ezali ke babiloko tozolia mingi ndeti babiscuit bagâteau eza biloko esalami na farine ya pembe. Farine ya pembe toyebi ke eza sucre ya direct ya rapide. Donc tokoloba ke farine ya pembe eza sucre oui eza hydrate carboné ematiaka sukali rapide. Donc ba biscuit mingi bagâteau mingi esalami na farine ya pembe. Ngola seke sukali ekomata ba résultat no pe ya sucre chaque fois tango ozomesija omona peke na temps oyo ba feti ekochange po kolia na biso peke eza échanger tolia po tozosepela. Mais il faut contrôler pe insuline. Soko moni ke sukali eza komata mingi matisa pe dose ya insuline. Po toyebi bien ke sukali ya komata makasi eza bien te ya okita pe eza pe bien te. Donc linga ke oza na base. Donc na katikati ekita te emata pe ya mingi te. Siko eloko nini osala masikoyo na mbula tokobanda 2024 tant tokende osala na mutu ana diabete tant tokende osala contrôle na ye omona ke sukali oyo atamulai oyo biso awa na allemand tobengi AB1C oto langue zeit suka ekomata ekochange mais ezaka mpona yo te mpona bato mingi eza pe na mutu oyo mpe aza na diabete te. Soki ake kosala contrôle pa docteur na ebandele ya mbula tobanda baresultat mpe akobima malonga te. Mon yango wana ke contrôler biloko zolia contrôler pe dose ya insuline. Soko moni ke eza komata chaque fois makasi linga pe ke omatisa dose ya insuline pona ko éviter ke sukali eza siko permanent na temps ya eza chaque fois na likolo po toyebi ke nde lobi ke ya komata pe eza bien te. Mais siko mutu so akoyeba ke nazobanga nanga kolia pona ni sucre nanga emata te pona batisa pe susu dose ya insuline te. Est-ce que otope na ngai mutu na diabete naza na droit kolia oyo naza na droit kolia oyo to naza na droit ya olia eloko te oto naza na droit kofete te ndeko ngana oyebi soki oza na droit kofete ndenge mutu nyonso azofete eza na integrité ke mutu na diabete olia oyo te mais nde eloko ezali nécessaire na temps oyo bafeti linga ke otala dose ya biloko kolia au contrôler alimentation kolia mais lia na mesure ndenge na doche balobaka boye ke momo ke die dosis maakt das gift oder die Menge maakt das gift. Donc quantité nde mutu ezala nde problème linga ke ozofete mais koexagere te po soki oexagere nyonso ekoya na sucre na yo ekomonana baresultat na yo ya sucre mpe ekobeba eza ba ozomesike na temps wana na eza oyo atamula ye oza ba résultat ekochange oza ya normalité.
mais soza na discipline na kolia bike tozo fete mais ozolia na yo na ndenge moko ya normal ya ko exagérer te oza na problème na sucre na ote. À part ça soko tie susu na kati ba exercice oto kotambola to ebike bon oko ba ke azotinda biso to tambola na malilo na libanda soko moni ke malili ya libanda ko ketambola te ko sa mwa mouvement mwa muke mais ata na kati ndako kolinga te ke soko le ofandi osali mouvement te lingola sa ke soko le ofandi sukali wana ekokita te sukali wana ekokita te oza chaque fois na likolo po osali mouvement te ata olobi ko beta insuline ko bosa te ke insuline za hormone obeta insuline po ekitisa mo ekiti kolinga te ke nyonso ezaka insuline eza likolo insuline ekita eza bien mpona ko aider yo mais so contrôler nde babiloko na biso ya kolia omona bafeti na biso tozo ya Noël ekoleka très bien sans complication sans que ozalaki ntango oke na janvier to février to mars pas docteur kosala contrôle ozwa choc ke sukali ebebi makasi boye mati makasi boye ndenge nini yango ke nde nalobi ke to contrôler na temps oyo ya kolia kotala surtout toyebi ke na temps oyo bamalala bamandarine eza mingi ebimi ebele yebaki mandarine eza na sucre mingi mpe ya sucre ya rapide yango wana ke contrôler dose ya kolia surtout bafruit na temps oyo na babiscuit oyo tobenga ana allemand baplate chain okosala wana bagato contrôler ke koexagere te po soki nyonso eyaka ya accès ezalaka ya exagere donc ebebisaka ematisa mpe chaque fois sukali mais soki te moto ana diabete akoko fete ne normal isifi nde oza na contrôle ya biloko kolia eza na interdit te ke oyo lia te oyo lia mais yeba nde ke surtout babiloko na biso ndenge eza nde na système ke toliaka balégume na biso nde nasi naloba dana bavibe ebele balégume ematisaka sukali te donc eza bandunda eza to basalade donc nyonso wana ematisaka sukali te lobake dressing ya salade so osombi dressing ya salade osombi na magasin wana nde moto eza na problème mpona dressing oyo ezalaka ya magasin osi basala ezalaka na sukali na kati wana nde komatisa sukali mais soki yo moko osali dressing na yo tosali kaka ke otieka mafuta ya huile de olive na mwa biloko mike yo moko oyebi eloko tie donc eza na problème te okolia no salade bandunda ya biso na elobi ke ezala mpe batomso na biso na temps oyo eloko omatisa sukali nde eza te omoni babilo nde omatisa te sukali oyo so toleke bagato babiscuit bamapa na biso bafruit baloso bafufu nyonso nde mutu makemba nyonso nde mutu ekomatisa sukali yango wana ke tocalcule todose po tomatisa mpe dose mingi ya insuline te oyo tozokosange te po tolekisa feti moko na temps ya kitoko banoel eleka malamu mpe na souhaite biso nyonso na baoyo balanda ngai ke cdb ke bafeti ya malamu ya noel po kala mingi te bakelke jour tofete dans noel nzambe abatela biso bisika nyonso tokutameli na moto oza na diabete contrôler elei na biso mpe contrôler dose ya insuline nzambe akombola biso partager video oyo na moto nyonso oyo yebi ke okoki kosunga mpona bainformation oyo na concernant ya diabete surtout na temps oyo ya noel na temps bafeti baprécaution nini moto akoza nango eloko nini moto akolia eloko nini moso okoki mpe peut-être koevite eza nde nalobi ke interdit eza te nde yo mo nde ozala mayele na alimentation partager video nyonso pa moto oyo toyebi ke tosala campagne mpona koevite maladie ya diabete mpona koameliore mpe situation na moto deja aza na problème ya sucre eza possible mais odépendre nyonso na yo nzambe apambola bino apambola mpe oyo nyonso apartage video oyo bonne journée mpe bafeti ya noel ya malamu ciao kiesdb